déjà, vidéo à Kala, et rien ne prouve que il n'est papa moi là. Et le comble les a juste à qui va danser banami ba les belé. Ba danser banami ba les belé. Akobi mana président, mana musicien mususu donc mana donc zema merveille ya mado ezaki na batata ebele tata ebele. Pourtant sous le même jour non moi qui na mobile wana, tant sous le même jour ya sala qui na mobile wana que n'ebe ko sala et suna mibale mususu. Donc ce qui veut dire que Zemia merveille ya mado yemoro peut-être quand même toye ba mukolo non, mais moi je pense que dans Zemia multiples tata. Parce que batata belé ba pesa qui ont formé. Pour toyoka ba moi soit dans la Zemi fois ça la mingi pour moi la doit former. Ce qui veut dire que non asala kama kembes. Papa ce qui moi si soit dans la Zemi, il faut ba sala mingi. Donc ça va ça là moi on doit former et puis nzela et ça pour les moi na facilité. Voilà c'est là ba botande ba ebisa abiso. Alors merveille ya mado tant za pe na Zemi azaki pe ko coucher pe na mibali pe ebele. Donc beaucoup de papas. Non, moi respect quand même. Lobby ba danser ba dans mibali belé vrai ou faux. Pour danser à cause alors la président groupe. Oh manan de connaît mususu ya musicien. Donc ba mibali belé. Bref, on confirmer que Zemi so ya joueur et ça nango ya été parce que ba vidéo on ba vidéo ya lelo te ba vidéo ya kala. Ba danser ça nango vina bon ba kindumba po. On va témoignage. Oui, hein. Donc rien ne prouve que Zemi wana et Zemi a joueur. Alors bisous torosé les juste un test à ADN. So ba sala ADN ne ba koye ba le vrai père. Autant bon ça la test hein. Ba on sala joueur wana ba sali Fabro et puis ba sali na héritier. Mais quand si vous voyez c'est qui le vrai papa de l'enfant? Donc entre bango misato wana so batali ADN ne ba koye ba ko repérer le vrai père de l'enfant. Donc Zemi a merveille et Mado yemonde ka ebi le propriétaire, mais beaucoup de papas ont donné forme à cette grossesse. On n'est pas obligé de faire comme papa. Mon bala botte nene à moi na yo ebi. Nene à moi na yo ebi. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net. Merci déjà à nos fidèles partenaires. Merci à Masolo Yabanaki. Merci à Congo, il y a Ketse News. Et merci également à Géline des Stars Congolais. Pourquoi pas dire également un grand merci à Bouzo Baya Congo. Et sans oublier Romeo Mouchani de Côte aux Aranais de temps à autre. Après, on a Belema et Kitoko. Et déjà, merci plus particulièrement à Boss Gérard Simboni de Plaisir. Ça. Et merci à Madame Karine Nicolo Lomboni. Et merci à Bandeko Nyon. Soit réitérer confiance et fidélité dans mon salaire tout ça la vraiment et boza wana pena na motema ne toujours porter bino akir voilà le loto reçoit la mingi ou ça dit pena likambo to reçoit tamola mingi mais quand même to reçoit la tamo coussé mais plus to reçoit la bref pour na kokena li solo yango nous le savons très bien que merveille amado une danseuse ou azala ki moko ya ba danseuse de l'eau ou le loto robenga ba figure phare déjà du côté à ba danse et to yebara ka to yebara balinda mondele to yebaba te belo ba sala succès et merveille amado azaki pe parmi bandeko basho ba ça la succès du côté danse et azaki ko évoluer na kati ya groupe Villanova au orchestre cher ya Fabrice Maestro et Toyebi o Ekomaki la danseuse akenaki na Europe et en même temps ayo zonga na orchestre en même temps aux États-Unis de Sika qui ko la fuite et après tu ko découvrir Ozaki Zemia danseuse wana mais déjà masolo bana ko beta mebele ba spéculation ezalaki mingi Zemia ezali côté ya Villanova Zemia ezali côté ya la team wata wana ezali par rapport ya ba réaction ba internet et lelo tomoni ba vidéo moko ezali lelo tomoni merveille amado avec un joueur ou azali moko ya bandeko lelo azaki te ko servir mboka na ndenge ya nembo Darsimbaka. Donc déjà, tout le monde vidéo et là tu reçois la mingi qui est réellement le père de l'enfant, ne tu reçois la awa. Na Naomi ya bato peut analyser ensemble aux ali ba vidéo déjà bimi et netikara ba épargner bandeko bazaki cité na mambo yango. Déjà pour ne pas monopoliser ma parole, Naomi ya bato zali na plateau. Bonjour Naomi.
Bonjour Kevin Mohamed, bonjour nos abonnés fidèles surtout à Congo Source Télévision, bonjour au boss Jerez Mboni à madame Karine Kololo Mboni. Boss c'est un habit c'est la semaine ou semaine ana. C'est la semaine ou semaine ana. Bote na yo boss, bote na ba ndeko nyonso to bazali bako kolanda biso surtout continuez de vous abonner massivement à Congo Source Télévision. Merci à Francis Mavim puis Babi Mouba Lokolo Pepe Daniel Bonroké, c'est l'homme selon le cœur de quelqu'un, mon conseiller privé à moi. La peso Bambote et Belé Bambote Belé Nayope et Kevin Mohamed. Voilà, bonne santé, activités au Kenya. Santé Pepe le Ambeto le bon on mis solo activités au Kenya bien to kobunda toujours na ngolo Nzambe en tout cas Nzamba sunga vraiment que to Kenya na biso liboso tala kaka. Voilà, tout le monde solo la biso parce que là, tu es bien que Zaï Masolo plus c'est maintenant qu'il y a une spéculation. Zemiza papa mon colomo nezali côté balobi héritier watanabe côté balobi merveille amado côté balobi baptiste ti bazo bomana ezali plus banego oui la mwana to peut ezali le rôle la moi je suis azaki na centre ya ba dispute na bangwana mais déjà lelo automoni vidéo ya merveille amado avec un joueur oh lelo zo quoi pesa ba bis na mbunzu ezaka signe ya protection et apparemment nere papa mwana yewana déjà vidéo on est dans la vidéo à l'élo dans la vidéo à kala et rien ne prouve que yene papa mwana et le comme les ajustes quand que va danser ba mi ba les belé ba danser ba mi ba les belé akobi mana président mana musicien mususu donc donc zema merveille amado ezaki na batata ebele pourtant musu le même jour non moi kina mobile wana tant musu le même jour ya sala kina mobile wana kena be ko sala isuna mibale mususu donc ce qui veut dire que zemi ya merveille amado yemoko peut-être quand même toyeba mukolo non mais moi je pense que dans zemi ya multiples tata parce que batata ebele ba pesa ki en formé otoyoka ba moi soit dans la zemi fois sala ka mingi pour moi là doit former ce qui veut dire que non asala kama kembes pour moi là doit faire tout solo là quand même lui à moi ma belle ah moi ma belle pour moi on le va mamuna sérieux mais yo moi la mamuna donc papa ce qui moi si toi dans zemi il faut pas sala mingi donc so ba sala moi on doit former et puis nzela eza apolé les moi na facilité voilà c'est là ba botande ba yebisa biso alors merveille amado tant azali pe na zemi azaki pe ko coucher pe na mibali pe ebele donc beaucoup de papa non moi respect quand même azande ko lobby ba danser ba na mibali ebele vrai ou faux pour danser à cause alors la président groupe alors maintenant de connaître mususu ya musicien donc ba mibali ebele bref on confirmer que zemi ça y a joueur et ça n'a pas été parce que ma vidéo on a vidéo à l'élo ta vidéo à kala ba danser ça on vient bon ba kindumba pour ba on ba ya témoignage oui hein donc rien ne prouve que zemi wana et ça zemi a joueur alors biso to les juste ka test ADN so ba sala ADN ne ba koyeba le vrai père autant bon ça la test ba on sala joueur wana ba sali Fabro et puis Basalina héritier mais kasi pour pas parce que qui le vrai papa de l'enfant donc entre bango misato wana so batali aden ne ba ko repérer le vrai père de l'enfant donc zemi a merveille et amado yemonde ka yebi le propriétaire mais beaucoup de papas ont donné forme à cette grossesse. Voilà, beaucoup de papas ont donné forme à cette grossesse déjà on a osé likambo lobby mais toutefois tout mais ko poussa na muke. Pourquoi cacher les noms du père au moment où moi déjà à mon moki mais attends n'est pas obligé de l'accès comme papa mon bala botte nene à moi na yo yebi mais moi nazo mérité pas affection paternelle mais affection paternelle so papa na poso que tel moi na zaka obligé rien internet et bon so dans mobile mo betom susu azana muto ba internet tani muto ba bezte OK tel moi na coulisse donc et puis mon bala on soit dans la kin à moi na États-Unis OK mon na ndeni donc azaka obligé parce que c'est pas tout le monde azaka muto internet non ngana muto internet mobile na ngaza muto internet donc eza penza difficile pour atteindre le na bali bazoli ba na batana internet parce que mobile na ngaza muto internet vous comprendre donc merveille amado ceux qui mobile na ye attaquer zemi wana dans internet et ça peut possible et ça peut impossible pour aya na internet ceux qui peut azaper muto internet et ça peut obligé qu'il faut ba yebisa biso ka que papa ya mwana ye wana non OK a épargner bandeko ba ki cité net héritier watana de koto il faut zalaka antiki batu ba na ba zone d'ombre mais a bombi quand même le vrai père ya mwana et ça une très bonne chose d'ailleurs ngana oza ko apprécier discrétion wana atiki bino na kata mbilinga bo ko lukaka de temps à autre mais ye moka yebi que papa moi na ngeta mutu kingani et bon so papa moi neza fa lobby papa moi na bo se za zawadi boye bandeni tom subende shomi boye bandeni ya ngana na lobby que aza obligé te ya royo yebisa bino le vrai père de son enfant voilà.
Mais toi, mais quand même qu'il faut analyser parce que là, je crois, Naza, Vinalo Bapus, Naza devant, Montu Amaele, toi, mais qu'il faut décortiquer les alliés solo yango. Merveille Amado. Vidéo, lobby, c'est une vidéo qui date déjà de longtemps et tout comme ça. Mais toi, pour ça, la moquer. À ta vidéo, on est mais déjà, comme on a connexion entre eux, na Daximbaka, ça prouve déjà suffisance qu'à l'inga il de quoi la mingi. Pour le monde qui non a pesa qui na ba busy ambunzo za signe protection. Lobby boye Kevin, to koza to lingani, da lingara yo makasi batu ba yebi kenga na Kevin. Mais la libanda na kenda beta na mbal mususu mais siko na zuize mize meza yote, eza ya mutu wala to mona ngo même na bakata ba couple. Mama penza na kata fa ya foyer na e, na mobali na yo balala kana bala mukana maboti mwana ya mobali muso libanda. Eza na kana ngo akoki oza bazali na bolingo mobo ya makasi, ya coup de foudre. Même ou tu as pécié mais ça peut-être la personne t donc ils ont quand il y a on lobby le vrai père il y a moi na wana et ça quand il est mort merveille ya madame ta ebi donc yende mutoye la biso que té ta la papa moi na ngaye au cas contraire tu kala toujours na ba suspense na ba spéculation voilà quand yo quand il mobile musubo ko za bo vivre na azane pe na mataka te on peut soze minde to katakas donc ngabo mbali mbala mabota na bi ya on a lobby boy. Ce qui te commis au Kenya, la procédure, il y a le bac. Ah, tout le monde est bango, parce qu'il y a un balouana, bolingo, ya makasi et tout et tout. Non, mutu musu ba koza banana bolingo makasi na mutu, mais tant musu za te charrier pe. Mais tant musu tu peux que pendant que yo vivre na, ada juste kaka, mutu mo ya camouflage, mais en vrai dire azara la mobile na tant musu mukolo orchestre bisika président na par exemple. Alors, il y a un président, le quoi tu dis que notre président a déjà marié et qu'on a impossible parce que moi si moi ya makanga banda relaxer au vu de tout le monde. Du coup, il faut moi ça dans la mobile oh ya mascarade. Donc, merveille Yamado a zappé na mobile na ya mascarade. Et alors, le monsieur ya mascarade, peut-être que yen était le problème de la grossesse. Donc, on a vu comment on a été sur Mbaka. Yetom Souni a propriétaire ya grossesse, Mukolo Zem peut-être des amususu. Donc, tous là, Mukolo merveille Yamado va se décider aujourd'hui, dans l'axabino, le vrai père de mon enfant. Voilà, besoin de toser là. Pour nous, dit Kamouya Zem, ya merveille Yamado, papa, moi, papa Kingani. En tout cas, moi, je trouve pas intérêt, hein. Je trouve vraiment pas intérêt à vendre le sujet. Parce que eza vine ya kindumba na menaki aboti makango ya kindumba moi so abota mona libanda saza eza kindumba pour moi na oyo to yebi ke fois la pena traiter na ba norme na so tout monde ba yambaka eza mona bota na kata libala pour preuve moi na so ba synthèse ara même difficile pour ba que ça aller wale mais moi so ba bali au mona ke boyo ça aller wale to yebi yango alors na sala moi songi soki mukie je crois qu'on n'est pas nga na pesa azemi na pesa razemi na lobi boy tout évoluer mukie na kepena ndenge ya songi songi. OK. Là déjà pour ne pas que na cité combo ya moto après moi plus na moi respect na ye. Je crois j'ai envie ou aller carapé na internet. En plus na chaîne à munene, naza na vie moko. Na chaîne à munene pe. Mais c'est un gilois ayebisanga clairement lobi zemi wana. Pour ne pas que na cité ba combo ya batu. Mukolo na ngo topé mukolo zemi wana topé momemi maki wana mopesi maki wana ezalaki ndeko na biso ngo ya njili ça pour autant ayebisanga professionnel ça pour autant ayebisanga kende ko wana sala ke loko boto eloko kisongolo pakala mayebisanga mwana njili et namba trace yango ndenge bimi lelo Daximbaka bimi mwana njili. Et moi, du moins, la personne qui t'a dit, peut-être il y a une affirmation, une confirmation, mais moi qui est ici devant toi, Nazan, la preuve, voilà, le Messie a raison de te dire ça parce qu'il y a un solo. Non, du moins, la personne qui t'a dit, ayebi peut-être, bisika merveille amado akende kopé sanaze minam balnae. Ngana yebi ango témoin na confirmé, ça te tala kaka. Ngape na zongi suma oui songi faut erenier pe la ma merveille ya mado faut songi peza pour obi manga mo vidéo mo sara ole manga boy manga wana nga fa na njili ba manga wana mo na quartier 12 talinga te ke fe bo manga quartier 12 nga na zala na matete na za alimete na yeba manga quartier 12 nene mobali na PCZ miso azala kuna yanga na omina quartier zani nga le dizemi ya merveille ya mado mutake na panza makolo ye ayoki ba sentiment ye nga na omina quartier nini apesa biso ka papa mwana so boza ngo besoin neti nga na zana tina na ngote e na mwana mota bota ma santa tate atata kufaki mais quand même mwana ba bakazaka na tata kufaki siko etalinga te mutu ayebisaki yo 15 minutes ya mwana njili seke ya kendaki amona nde baofungola merveille makolo po bapesa ezemi ngai na nga na kati nini épargne ngai na bon prison
Mais avec la livre, voir les choses, déjà, dans mon année, ma maman, ils ont kendeli. Souka, papa, moi, faut qu'on me la cité. Pour suspense. Et là, c'est qu'on dépendre de la merveille, Yamado. Moutoum sous avoir la discrétion, bon, potani, bon, tata, bani, ma boy, na épée. Pour besoin d'intérêt, monter, papa, moi, et après, besoin nini, ce boy, papa, moi. Mais sur les musiciens, tout ça va bon studio, tu as vu que moi, on a le papa. Sur les joueurs, tu es bané, tout ça. Est-ce que l'on a bon, ma bien, qui songi. Qui sont mamino bonika rencontre na la vie privée ba ndeti likambwaze mais elle vie privée à mutu merveille ya mado mutakenda yo ka sentiment alaki na besoin bota mwana ya boti mwana siko bino na kati ni papa na za musicien za joueur za mobambi ma papa za momemi maki ça n'engage que merveille ya mado donc internet na habité bozanga mambolo ba marambo ça les ebele to musique clip à carte rose yango za terrain bo kene bo tala bo ça promotion bo partager et c'est important makambu yango na ya ko valoriser mais zema ya mado ce qui merveille et ça un sujet d'actualité te pour ala zemi o ya porta ki na libumu muta yo ke lango ba pasiye muta ke ndo funga makolo ye yanga no mini kefe ava ya mado zemi etalinga mais sûrement bi mambo bon toutefois on a plus sur nazo insister na mambo bon toutefois nazo insister pété mais ceux qui nazo kene pena li solo ya ngo mingi nazo ki non il sont qui kutu te mais ceux qui nazo kene li solo ngo mingi ça par rapport que non oui, que non, héritier Watanabe, Fabrice Maestro, baza bateau photo protégé parce que baza bandeko va valoriser la culture na biso. Mais toi baza la cité la masolo moko ya bongo ya cercle moi. Protéger tes bon ce que vous protéger nani. Hein? Mutabimisa mutakala na emoko. Ami protéger tes bon yo protéger nani. Merci beaucoup. Nga pesque exemple. Celui qui est rare to limbisaï. Il est rare, to limbisaï déjà. Protéger bandeko on a bazaki cité plus na cercle protège te na za mamba te na protéger na nini nazali kondi protège te na za mamba te na ko protéger na nini ata pela la bato ya ta mona ba mettre na o ayebi ka ta motema ngalo mi no protéger net na nini ata yo mo penza Kevin pardon o ke beta la concert pas dans tout l'ingalo c'est réservé là na boy na makambo mozo c'est réservé makambo te na de l'autre Kevin o comment lingo bandolo bisa makambo na lobite neni Roméo conseiller pardon a lingité oh nzambe na ngai voilà mais toutefois tout le tir na biso parce que les loyo to yebi plus c'est comment ils ont seulement comment presque fréquent ils ont danser story ba non ba comment ba ndumba ba traiter bon de tout le nom mais tant au monaka filoneti filombu récemment tout ça émission bi basi ya kitoko basi ya malunga ya robala ko tchana ndako ezaka mingi ba danseuse po basala ki ndumba to ba binde ba balolaka yango wana olobi pardon kasi on a lobi te asali ki ndumba trop abimina mibali trop ayebi quand même ba goût ya mibali nyonso tout ameki déjà alembi amoni ke na minute so na zimo mobile mo na stable po déjà ba sorte na zwa siko basa otsa une balle dans raison pour moi so tom sous abimana ntasa ino kindumba te tom sous so tiena kata ndako amoni bisik loko ya goûter ya mbaliboso et simbiete au luka ke no goûter ya banda tandis que bango da ba goûta ba yebi dimension ndenge sala kana kati esiko amoni ke ana ozo selo te atana zu ya dimension o peut-être la banda ko kana te na vanda na kapo ya ba dimension de na goûta et pesa ngai gorodorte. Voilà, mais toutefois, déjà, tu cité quand on a sujet à Bandeko, je crois que parmi Bandeko, Bazouaratan Oki, ma peine la côté Europe déjà, Eza Filomboui, une vidéo qui a fait le tour au Kofi Olomide, Azobi Yana Filomboui, na Christelle, et puis Banawana, Bazo Salo, et le roman est cité vieux. Au Badbalo Bango Kindumba ya visa. Bon, attends, on a lobby, on a pesé, on a monté, on a lobby, on a bien Basala Kindumba. Nani wa yebisa biso tango bakangaki bakanga Kofi na poto soit disant dossier à viol nani o mamulu baka bibiso moko nde mutoluka ngo po soki ngai presa lingi na ngai na boyi na nga sangelo te mais biso monde tokenda ko luka ba presa na bakata ba biro na bango tokendela ba mitakala alors baza ba kindumba boza bandumba nga apela lobi wa bandumba nga ko ninga ndeko na bala danseuse te no linga te ya Kevin, pardon, hein. Madame Nassa Kindumba bata makenasa ya visa. Kindumba ya visa viva posa nzoto yaya. Tango ba bimaka na bino foko tala ba bwa kelo ni ba ko bwa kelo biloko mo na. Oko
biloko moko na kata nzoto babwakela opena donc ndimite ko batikela mpoka na kata nzoto pourquoi parce que ndumba moni les gens doivent prendre conscience okosa musala mo o bato bamona ko za métier mo noble te bato baza peut-être que minimiser yango mais quand même yo il faut ça tellement exception ils allaient bien donc tous allaient vraiment te que non il faut ceux qui va danser nyoto ba ndumba nga pe fona ko taka na lire wana te okoyi pe ko ya o révolutionner pe lo kwango ozomona dans la sens wana. Voilà, tout le tiré mbalamoko s'il faut lancer un message na ba danser zo balandi biso parce qu'il y a pas seulement de danser c'est ça na ba internet to pe bazo ko affirmer que Daximba kandiza père moi na mnamuta ok na ndenge na affirmer bo affirmer po bino boyebi au moins makambo bo boza ko affirmer mais nga Naomi na yebi ni liboso ni simani katikati donc moi na affirmer ezati ozomona conseil pour na bandeko na ba danser boza basi et surtout boza basi kitoko bo sala musala ngo bien so moi peut-être que non président comme autant moi à l'aise to mutu mo bo en tout cas il faut ko luka ko éviter loba ke naza moi si o lobby peut fona za mère des enfants na kati ya foyer alors nga musala nga na eli eza yango parce que danser espèce de profession batengela yango pe donc yebisi ke te ngai na yepo na sa musala so to comme na ba côté musu c'est qu'il faut totika ozomona donc voilà mon message na kopé ça ba on a linga bino mingi bandeko na ba danseuse bo teninga rigueur te na ngai juste kana lo ba vérité pour nga vérité so quand même na gorge ça la passe. Voilà, salutation. Merci beaucoup à Roméo Mouchen derrière la caméra. Merci à Obed Kimpuka quoi Azape Pemé na assistance. Merci na Banderono to Balanda Kibiso. Merci beaucoup na boss Giras Mboni na madame Karine Kololo Mboni. Merci na Bino à trop Daniel Bonke selon les cœurs de quelqu'un. Mon conseiller privé moi je les salue. Voilà, c'était là Naomi Eyaba, déjà une journaliste, c'est une déco à l'Obarabien et là vous avez compris qu'on était en face d'une tête bien faite et je courais tous pendant matin au sol là et neto micro sol là côté pénal na mozindo il y a du solo et ngote bien que j'étais un peu curieux na kati émission ngo na moi songi moké to mais quand même ko timo là ozaki mabomba mais quand même on a eu peut-être il y a quoi ça de quoi 8 ans pour démentir que ndeko déjà à 100% to chat soit 80% que ndeko za penza lokola papa et moi na té c'est une vidéo qui date de longtemps et za vidéo ba actualiser yango vidéo ya Daximba donc voilà un peu ozaki masolo yango wana biso na bino to komi na suka to mona ni balasima et déjà merci à boss Giras Mboni, merci à madame Karine Kololo Mboni, merci à Roméo Mouchani qui était derrière la caméra, merci à OPA Ombi depuis Mwanda, merci déjà à joyeux anniversaire à Vodi Kabwiku donc jeune en espèce Fumu Yagad et Ndekolola zo fêté anniversaire na kati ya Moka London bisika la reine Elisabeth a tikaki biso lobby ce qu'on est quoi zo fêter lobby donc a fêter lelo donc reine a tikaki biso lobby ozaki sango mawa et Ndekolola même sango ya sengo na kati ya Moka ya Londres donc Vodi Kabwiku ba joyeux anniversaire et merci à mon vieux d'Achumba Lanzeti à l'épée la papa na Melina, merci à Djongo na humaine bourgeois humble et avantagé et merci na bandeko nyonso balingaka biso surtout bandeko azo réitérer confiance et fidélité, merci na bandeko nyonso ba partenaire na biso Ndoule na biso une page ezandeko nanga donc wana bandeko na biso ya bandeko na biso bangirangira tozara na bango tosara musana bango ba bon séjour à mon vieux Giglo Chicago Giglo Chicago Galaxy déjà na kati ya Kinshasa ba bon séjour na yo et merci na bandeko nyonso tozara na bango de près et surtout bandeko bazo komela rabiso musika tozara wana merci à mon vieux Weston depuis Paris bambote belé na yo et merci na bandeko nyonso bazo komela rabiso tozawana et tozala toujours musana kati ya Congo Source Télévision pour na ko sepesa bandeko balinga rabiso et biso no to mona nimba la semaine avec un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien, bye bye.